Lingala facile. L'honorable Zachary Baba Baswe. Lingala facile. Les mollahs de la presse congolaise. Lingala facile. Lingala facile. Lingala facile. Happy birthday to you. Recevoir du cash en cadeau? Avec Benda Cash, votre consommation hebdomadaire est récompensée. Vos appels, SMS et usage internet vous rapportent du cash. Pour chaque 100 unités consommées sur votre téléphone, vous gagnez 100 francs congolais sur votre compte Orange Money. Tapez étoile 444 dièse pour bénéficier gratuitement de cette promo. Pour plus d'infos, appelez les 1777 ou visitez la page Facebook d'Orange RDC. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Kauka lingala facile kokisi mokona lelo vendredi 3 mars 2017 sengoza makasi bomona que ambiance ezali honorable Zachary Baba Baswe na ba agent so baza ko sepela pour na 9e anniversaire existence ya lingala facile mbote na balandizo so ya édition lelo na pesibino mbote pe na lobi lu fundu pe lendo etoninga motema pour na présentation ya 9e il y a édition ezali bongo na 9e anniversaire ya lingala facile la basango na biso sengele boyeba que désignation à Félix Tshisekedi na tête il y a rassemblement pe il y a Pierre Lumbi na tête il y a conseil des sages et Selemaki Mokola lobi Fabrice Bakaza azalaki sur place bato ba mokili pona bino esengeli koyeba que Félix Tshisekedi a commis bongo nouveau président il y a rassemblement. Il y a une force sociale et politique acquise au changement. Azalaki Bongo désigné na poste wana jeudi 2 mars par consensus. Pierre Lumbi, il y a MSR, Yepé, Baponakiye comme président. Il y a conseil, il y a sage, il y a rassemblement. Et Sengali Koyeba ke choix oyo ezali bongo résultat, il y a kobongi sa rassemblement pour il faut créer 4 organes. Il y a Liboso, présidence. Oyo et kokumbe la direction politique il y a rassemblement il y a mibale conseil des sages oyo et kozala bongo na 43 membres oyo et kokumbama na président na yango il y a misatu coordination pe ya suka ezali bongo conseil moko ya discipline pe arbitrage nyonso wana ezali esprit ya kobongisa rassemblement président na yango akozala en même temps porte-parole, il y a rassemblement. Pe a représenté rassemblement Mokil Mobimba. A représenté Ango na ba institution publique, pe privé. Pierre Lumbi Oyo a commis président, il y a conseil des sages, a commis Malamoko, deuxième personnalité, il y a rassemblement, a co-présidé cadre, il y a concertation, organe, il y a orientation, il y a contrôle, pe il y a décision, il y a rassemblement. Structure Oyo et kozala composé na 43 membres. Oyo bakouta na ba composante ebele lokola UDPS G7 Dynamique AR 4 CR G14 MPP Front du Peuple paix société civile et Okani bato mususu ya rassemblement kaka ba boy désignation wana balobi bazali ko mérité te bolanda élément o signé Fabrice Bagaza
Lisanga Bonganga, Martin Fayulu, Dr Jean Kabamba ya G7, P Olenganko ya Fonis, Bango Baboyina nous désignation ya Ndeko Félix Tshisekedi, P Ndeko Pierre Lumbi, comme président des sages ya rassemblement, P ba rejeter restructuration Oyo et Selemaki na rassemblement. Pona Bango balobi ke Bango bazali ba infiltré ya pouvoir P misusu bazui mbongo pona koya ko bebisa rassemblement. Pe balobi ke bakotika komana bango oyo babanda depuis époque ya kalate bako continuer ko bunda kutu bako céder ata mukete kotika place na batu oyo bazalaka te tangu komba esalemaka baya kokota kaka pona lokoso ya mbongo pe ya kowela pouvoir. Côté na ye Martin Fayulu akebisi bandeko ya rassemblement alobi ke bakeba bakoya kozwa corruption ya pamba pona ye akoki koteka mboka te pona lokoso ya mbongo. Abakisi ke azali kokebisa batu nyonso oyo balingi kobebisa rassemblement. Bakadre mususu kutu baboyi na bango komibimisa pe balobi ke bango bako participer na ba réunion ya rassemblement pona courtoisie kasi bazali penza lisusu de cœur te parce que bato mususu oyo ba organiser basolo nyonso oyo baza na bango na qualité ata moko te ya kokumbela masolo ya rassemblement. Awe saliboye mbutu elingi ekota na rassemblement to ezalinde porte ya ordre. En tout cas biso toza kotalela toza kozimele. Botala bien bobongisa. Ba combattant pe batikali simate par rapport à nyonso ezali koleka basali réaction na bango. Bola na bango na micro ya bienvenue Mayala. Je félicite ce rassemblement Mobimana Sagesse au Bazouaki. Ndenge Babimisi, président, il y a rassemblement, autorité morale à rassemblement, moi Namboka Félix Tshisekedi de Chilombo. En tout cas, place on est bon avec Yenda Zalawana, a assumé ma responsabilité au moi Namboka fait et Tshisekedi à Salaki Namboka Rabiso. Je félicite. Na comité des sages. Ndenge Baponi, moi Namboka Pierre Lumbi, c'est à féliciter parce que tu as une cohésion, tu as une unité dans le rassemblement pour tous les talents objectifs que tu as en 2017. Et ça m'a ponami. Azali na kati ya rassemblement. Rassemblement oyo kolo moboti mwana kombo na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Po soko boti mwana. Bana wana yo tata okufi. Egali ke bana wana balongwe bana yo. Batikali toujours bana na alors bango nyonso na rassemblement na biso tozali bana ya Etienne bongo soki moko na biso amati lokolo ba mati Pierre Lumbi est-ce que mabezali lokolo pe balobi boye kaka bango rassemblement autorité morale président ya rassemblement Antoine Félix Tshilombo premier ministre du Congo nanguye nyonso na ngolu ya papa na ye oyo biso nyonso tolobi mikako swa parce que premier ministre ndeye lokola après Lumbi abimi wana biso to beti maboko po ezali héritage papa tikela biso to koyi koyoka yango mabete to continuer mais Pierre Lumbi Félix Tshisekedi Congo siko ezana mukongo na bango en tout cas ezali mawa mingi que après effort nyonso to sali to comme à la conclusion na suka soit à conseil de sage to koloba to koyi kotia moto oyote Aouti Kozalana, président Kabila, il y a quelques temps, Azonga a remplacé leader Mounene Lokola, Azalak successeur, il y a leader Mounene Lokola, tu sais qu'il crédibilité n'a pas opposition aux Arabes. Et c'est pourquoi tous encourageons qu'il y ait un attaque Mokete. Le secrétaire général Félix Tshisekedi, Azali Mwana Moka, Azali leader Mounene, Moussala Naye Mounani, tous a contre-été. Mais pour le problème, il y a restructuration. Na problème, il y a choix, il y a Bamissou Souana, qu'on va gérer conseil de sages, tous allez d'accord na moté parce que Wana ils allaient qu'on hypothéquer, peut qu'on vendre rassemblement na orientation au président Tshisekedi Yemo Kazala na moté. Donc pour le besoin qui va la décision de Souana, ils ont engagé à tabiso. Conseiller à chef de l'État Namasolo et lutte contre la corruption Luzolo Bambi Lessa yé Oranzaki Bongo journée à réflexion sur branchement des capitaux P financement ya terrorisme awana RDC Claude Mavinga et Salemaki na hôtel Memling journée à réflexion pour na oyo etali branchement des capitaux et de financement du terrorisme en RDC. Sous l'instruction du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, fils de la paix, Bozozwa, Excellence Luzolo Bambi Lessa, Ndenge Ayaki, Kofongo la journée en go, avec un partenaire idéologie, na présence, il y a présent à ces sacs.
ya Cour des comptes na ya Banque centrale. Pe ya bandeko ya banque nyonso bazalaki po ba transaction yango esalemaka na nzela ya ba banque. Parce que bato ebele bazoyiba mbongo ya l'État au lieu ezala bénéfice ya peuple. Yemoko conseiller spécial ya chef de l'État. Alors bate pose à zéro. Mingi pona koloba kolimbola pena na lingala likambo oyo likama oyo ya blanchiment de capitaux tozali yango lokola mosolo oyo ya bobe ekomi koleka yango wana tata mokonzi asengi liboso ya kosembola kopesa etumbo na bato oyo bazokosala bongo parce que mosolo oyo ya makila ezali kokufisa population nzala ezali mosolo mingi biso tozolu kaka mosolo pona budget ya l'État nzokande bato bakokendeke na mosolo wana bakobongola yango na ndenge koma mosolo ya normal ala pona yango tosangisi baye bakambaka makambo ya bomosolo na bakonzi ya politique mingi bakonzi ya babanke pona kotala na bango mayele nini oyo tokozwa banda lelo po te moko na moko akeba liboso te etumbu ya bazuzi etumbu ya bamagistrat etika kolanda bato nyonso bakosalaka makambo ya mosolo oyo ya bosoto bapetola yango blanchiment de capitaux elingi koloba kopetola mosolo oyo ya bosoto oyo ya mabe kopetola yango. Awa tokopesa ba merci ebele na luzolo bambilesa pona likanisi kitoko boye boyebake masolo ya boezali kitoko makasi pona ko contourner ba financement ya pambala o ezali ko kotisa terrorisme na mboka na biso et pourtant mboka eza kozonga sima pona makambu ya buzoba. En tout cas ba bloko ya boye il faut esala makambu mingi po ba barre route na ba chemin ya terrorisme parce que Congo eza na posa ya makambu mibale misatu te kaka ya paix et okani. Et quand ici bon 9 ans le journal télévisé en lingala facile pour yango pour moi histoire oyo. Na côté à droite, chers compatriotes, bandeko boko lingala Kinshasa, mbote na bino pe bozali ebele à travers la planète. Oyo bozali kota la journal télévisé en lingala facile. Après colonisation ya langue française na audiovisuel, noko ndimelanga ike mwana moko ya mboka a préféré ki kopesa pouvoir ya communication na langue ya bakoko na biso me mingi na ndenge ezali koloba mana moyi ya lelo. Tala mwana yango yeyo, bouliste, stratégiste, idéologiste, historien de mentalité, journaliste, honorable député Zakari Bababaswe oyo le 3 mars 2008 a matérialisé ka vision onzambe ya pesaka ye ya journal télévisé en lingala facile oyo est comme le plus grand innovation médiatique depuis que télévision ekota na mboka na biso. Nani akoboya yango po mutu nyonso soki alingi balobake bamonaki na TV to bamonaki eloko na ye esengeli aleka kaka na lingala facile po ba kinwa na ba congolais nyonso bayeba koyeba likambo na ye parce que le journal le plus suivi ya ba RDC ezalaka nde lingala facile. Na yango tela lelo jour pour jour 9 ans et koki déjà oyo ezalaka pe ezali boule ya mutu moko Zakari Bababaswe Wishia Mojalisi. Kutu lingala facile noko e komi lokola poche ya richesse ya mboka na biso parce que na profession médiatique lelo mutu nyonso pona ko communiquer mingi lingala nde ezali ko dominer pe style ya mangala facile oyo lelo e komi partout batu nyonso basala mangala facile na bango na ba forme nyonso ti na France kutu ba mususu bazali pe kosala yango malgré mingi bazokoma te po bi kopia bayebi na kutu idéologie to bulte yango tolobi kaka colonisation médiatique ezali ko continuer et ça durera pendant très longtemps. Et si ko vandi loba merci Zak. Eh oui, pour enda créer idéologie et okani. Na ko na gauche pour mutema na ngeza na gauche. Pour na lingi pe bino mingi. Pio yasa. Ambiance nyezalaki lelo na kati ya journée télévision lingala facile surtout tant honorable Zakari Bababaswe akomaki tolanda. Nakala anniversaire déjà zokota déjà.
Lingala facile. L'honorable Zachary Bababa Soué. Lingala facile. Les mollahs de la presse congolaise. Happy birthday to you. Na s'appelle Lelo, 9 ans, jour pour jour. Les conditions de Zambachak dans le mouvement à Rossala pour la journal télévisé à Lingala facile. C'est 9 ans, d'ailleurs on est au Talaba, on a pu savoir un peu de temps comme ça. Désolé dans la méditation. L'idéologie à Lingala facile, les inspirations de Zambie. Pour Batuba Bali, Batuba Boti, Batuba Sol Bandako, Batuba Kepoto, va prospérer. Ça veut dire que c'est le mot Zambie. Lingala facile, Lelo, 9 ans, mais 10e anniversaire, c'est en 2018. Nzambe na yebi ka komisa biso akomisa en 2018. 10e anniversaire à Lingala facile. Na yebi te tofeta wapi na mapata. Samai wapi. Tofete wapi e kozala ndenge nini. Tokolata ndenge nini toko récupérer ba tout. Tout. Oyo oyebi ko leka awa ta inspiration. Na bo tout bo sala ya bino. Bona idéologie. Tofeta ngo partout. Pour ça idéologie ya prospérité. 9 ans, et cause à manquer, mais dans les médias, ils ont ébélé. Et puis, ils ont fait des abois. Ils ont fait sauter. Ça fait 5 ans que ça a sauté. Pendant 5 ans, ils résistaient et continuent. Bah, on y a supposé que c'est facile. Bon, un exemple, Jimmy Mouké. Bon, on y a bino moko. Bon, non, ça, non. Quand c'est là, non. Oui, ça va na bozongi boye patata na yamba bino o nyoso bodonka biso ça la paye ya bino na bino te pour nini to longola moi misère na mboka soki misère diminuer jalousie ko diminuer ki ndoke ko diminuer mais pour l'instant je suis satisfait du fait que na apporté quelque chose na mboka na ngai to changer espace médiatique ndenge na 10e anniversaire nazo kanisa kaka na charger sur TV au TV sur la salle l'hôtel le tigara. Baja Lingala facile va réagir pendant 9 ans, il y a Lingala facile. Lingala facile. L'honorable Zachary Bababa Soué. Lingala facile. Les mollahs de la presse congolaise. On va nous couper ça merci. Na polo idéologie, polo boule honorable Zachary Bababa parce que grâce à lui, les lobajan est belé ba émerger. En tout cas, na tiré makambo ya makitoko mingi na nzela nae. Nathalie Oya Zalaki na o akomi lelo pe Oya sali na biso ba jeune en tout cas na koloba que ya malamu Zalaki ebele na cadre ya musala alakisi ngai personnellement ndenge nini ko bunda pona ko réussir nanu na nzela ya musala pona yango na kopesa lisusu merci na cadre ya bondeko azalaka lokola patron te azalaka lokola yaya moko lokola papa moko lokola muninga fonctionnement na ewana et ça là que ngai pe côté na ngai na yeba ko vivre ndenge wana na ba o bazali pene na ngai il faut comprendre que ya malamu nde ba kopiaka surtout ya koyoka bato tango ba bisanga en tout cas ba sinyo so ba lo ka lokola yo et ça c'est un pour ngai na kopesa pe merci na bino oyo kopesa biso chance 9 ans jour pour jour Lingala facile et rata ata mukolo morote. Joyeux anniversaire na biso nyonso Nzambi akoba kopesa biso makasi po to sala musawa na toujours kitoko nazokumisa Nzambe na bomoi na ndenge journal télévisé na Lingala facile je téléphone mokuse ekokisi 9 ans po bato mingi bapesaki biso chance entre guillemets te quoi nzoba bayite ke Nzambe apesaki mayele makoki mosusu nde balobaka soki Nzambe apesi yo vision akopesa provision voilà lelo yo Lingala facile 9 ans c'est quoi locomotive na nsima nango tala bavagon ebele c'est-à-dire dans Lingala facile
balingala facile misusu ya ndenge na ndenge ebotami pe ezo continuer ko botama parce que ba congolais ebele bazaki na chômage ba zui misala et ba biso oyo to koma pe ka mwa kombo na kati ba kisaso na kati ba kinyo oyo kasi nzambe alikisanga na zalingala facile. Happy birthday to you. Lingala facile. Bandeko ya Kaza Agior bango batikali simate balobeli pe 9e anniversaire ya Lingala facile. Lingala facile. L'honorable Zachary Bababa Soué. Lingala facile. Les mollahs de la presse congolaise. Naza de sengo mingi. Nazo pesa bien en ngai honorable. Fimbu na fimbu mbote place Tanzanie via yebi. En fait, dans le Gabon etali Lingala facile ya kosamba ezaki. Lingala facile. Mama akotikala kaka mama. Mutu akochanger histoire azadi. Mutu akoboya masolo etali Lingala na Congo azadi. Toko senga na Lingala facile ekitaka pe lisusu na ba province mususu na ba source ndenge bosa na matadi ekitaka pourquoi pas ekina sanku na loja na lomela na ba cité lomami ekende ti na ba isiro ekena mbandaka na ba bikoro ezwela pe lisusu biso ba information parce que yango nde pesa biso information ya solo mutu musu akolo ba bon akoyi ba Lingala ya makasi te Lingala oyo vient na biso zake apesa ya facile wana mo eloko moko ya bweke boza vraiment proche ya peuple et loko nyonso Lingala facile lubamara isalemaka na yebike biso Kasa Argior tokozala wana toujours souhaiter ka ba bonne fête ba bonne à se décourager te wana vraiment aza unité de mesure to yebiye ke vie aza mutu moko oyo abimisaka pe ba copia mais original ekotikala kaka original mariage na biso na Lingala facile en tout cas to kendeti o ba kina ba lobaka tina li fobo Rémi Yoka yo nous a deuxième personnalité ya Lingala facile en tout cas to pesi ba bonne fête joyeux anniversaire tozana to kozana na bino wana merci beaucoup vraiment nous souhaiter Lingala facile pour l'anniversaire de 9 ans. Nous avons vu Lingala facile banaki ndenge komi lelo. En tout cas, nous avons félicité le leader nango honorable Zachary Bababa Soué. Nous avons que lelo Lingala facile sali que ba magazine belé botama même biloko comme internet oyo. Ba tout ba comme internet tout ça les idéologie Lingala facile. Nous avons bana mai oyo lelo ba sali effort que ba copier Lingala facile ba copier mon ndenge malamu na philosophie na mo ezalaka ba bossa la tête que l'idée na otikala ka l'idée senga penza na honorable Zachary Bababa Soué azala na mutema ya papa ale matin na reformer a reformer kaka ti na suka Mobange na conférence Rosalama na William Bout avec honorable Serge Kayembe na Pointe Bolanda élément oyo. L'ONG des générations conscientes. Yeyo! Serge Kayembe Mwadjavita, ambassadeur universel de la paix, honorable encadreur de jeunes. Oh, yakumbela kama solo ya ONG des générations conscientes avec impact na idéologie. Yaya ndimelanga ike l'ONG génération consciente ezali organisé mobange na conférence débat. Oh, yo thème nango ezali entrepreneuriat, moyen efficace d'intégration sociale des jeunes dans la société. Et kozala bongo le 14 mars oyo na université William Bout et Paiwapi et koyinda avec impact na idéologie Yemoko Mwadjavita honorable Serge Kayembe ambassadeur universel de la paix a kozala wana pona kopanza boule na ndenge ya kosakana te. Mwana Congo ndimelanga ike po participer na conférence débat oyo condition ezali simple zala kaka na diplôme d'état ou soit étudiant peli susu zala na yo kaka mutu oyo zali koluka musala to osala ka deja oza mobimba na masolo ya conférence débat oyo. Inscription eza gratuite po ezo salema deja na numéro 25 na avenue de Loya na commune ya Ngaliema référence kaka rond-point Safrika soko komi wana oza mobimba to benga bango na numéro oyo zomona 081 64 67 466. Qui marque déjà mbangu pour ba place eza déjà limité na génération consciente. Bon dimilanga que sensibilisation, conscientisation pe vulgarisation. Ne mosala na bango. Bisika wapi honorable Serge Kayembe l'ambassadeur universel de la paix encadreur de jeunes. Azo fungola ba jeune toujours boule pour ba comprendre ndenge mokili ezo kende.
La société d'intégration dans laquelle je suis recommande que j'ai un beau téléphone, que j'ai un beau costume, que j'ai une belle voiture. Bon, élément où Ezali Bongo ko annoncé deuxième édition, il y a toutes les femmes avec moi et ko salema dimanche 5 mars 2017 oyo na hôtel Venice. Gilles Ngandola mwana mungala ya solo solo. Gospel Event présente Toutes les femmes avec moi, deuxième édition. Maman ya Congo, jeune fille ya Congo yokan sango. Maison Gospel Event ezali bongo kobongisa mabongisi kitoko pona yo. Oyo babengi yango deuxième édition. Basi nyonso elongo na ngai. Yoka lisolo yo. Événement oyo ezali kosangisa bayembi ya nzambe ya basi oyo ya Afrique pe ya Europe, me mingi ya Kinshasa. Bilongi oyo bozali komona bangonde bakoyembela nzambe mobange na nzembo oyo ekosalema mokolo ya dimanche 5 mars à partir ya 16h na hôtel Venice ekoyinda na ndenge ya kosakana te betela deja muninga lisolo po ba chantre ya nzambe ya solo bango bozali komona ba oyo bauti poto ba oyo bauti na ba pays africain pe ya Kinshasa ba kosangana pona milulu kitoko oyo ekokutisa bango na hôtel Venice dimanche 5 mars 2017 ekoyinda na ndenge ya kosakana te. Tala bilongi oyo zali komona basali ya nzambe ya solo après avoir koyembela nkolo mobange na nzembu boyebake bakosala misala minene po nzambe apona bango pona kokota na soirée oyo deuxième édition ya basi nyonso elongo na ngai oyo Maison Gospel Event ebongisi pona bino yaya mema kaka $10 ya pamba oza mobimba awa boye na hôtel Venus. Bongo ya boye nazanga tala kutu ndenge toyaki deja ebele totondisi Venus. À toutes et à tous. Accident ya pasi somo pe mawa esalemaki na selemba o bazana motema bakasi te kotala na image o te po en tout cas pasi mingi bolanda ndenge ni ezalaki batu bakufi bapota ya ndenge na ndenge na commune ya Selemba toza mosika te na wenze ya Selemba. Likambo ya pasi o esalamaki awa accident de circulation na commune ya Selembao précisément côté ya wenze bondi melangai ke camion oye deposaka ba mapa ya ipak e utaki côté ya sanatorium ezali kokita nzoka ndetanga ezali kokita frein esila ye ndimilangai ke chauffeur anyata bo tapi frein zozwate e lokota batu o bazalaki wana palado madame palado monsieur sali somo pe pasi na niveau ya kosakana te batu mususu babukani na makolo na niveau ya 2 fois te e bongo batu ya liwa taneti o ninga lali makali kutu ana souffla suka azoke na liwa donc esali pasi makasi e belé bakufi awa kasi jusque là nombre nanu toyebite po ba mususu bakende kokufa na hôpital na méchant wana ndenge population mona ke motuka ya ipak e buki batu pe bomi batu makasi méchant wana ba piya motuka ndenge bozali komona mapa nyonso e kenda kasi ya kokamo ezali ke na batu mususu amoni mutakufi me azolongole bilo na nzoto en tout cas pour le dossier auto partager responsabilité moké côté musu côté ya population côté musu côté ya gouvernement pour population soki bazali côté ka bisika o ezali po misale ezali te bazali ko luka sumbili kwanga na bango de façon que ba sauver mabota kasi po na bino pe population bota la kape esika nini ya koteka po tala sikoyo bisiko banda koteka ezali na nzela likame kokomela bino ba mususu bakufi ba mususu batikai na ba défaut moko éternellement tio kokufa. Pour le dossier oyo tokosenga na bakonzi baluka ndenge nini ya retrouver solution. Mathieu mabe makas. Donc continuer édition Lingala facile na communiqué nécrologique oyo. Monsieur Simon Canafer, Emerance Makiese na famille Makangila Mobimba Bazalina Pasipe Mawa ya koyebisa na baninga bandeko pe baben na bango liwa ya mère, belle-mère, grand-mère oyo akufaki depuis le 24 février 2017 na kombo ya Elisa Mafuta oyo babengaka ye na kombo ya Yakoko. Programme ya matanga ezali boye. Levé du corps ekosalema na morgue ya commune Ngiringiri mokolo ya lobi samedi le 4 mars 2017
pe ekozala exposé na salle Fuimuntu na avenue Ngiringiri na coin ya Asosa non loin ya maison communale ya Ngiringiri. Pe dimanche 5 mars 2017 nde bakosala enterrement na cimetière ya Mbenteke Nouvelle Cité. Communiqué oyo comme la mutu nyonso ayebaki Mama Elisa Mafuta, autrement dit ya Coco. Communiqué zali signé famille. Artiste musicien Metro Matondo, autrement dit Metro effacer le tableau à Salibongo clip yanze monaye ya sika oyo et quoi ko bouleverser ba donner na Marcy single o akopimisa to landa élément oyo signé Fabrice Bagaza. Darling Stone, Metro effacer les tableaux. Ndongo Abega, l'homme de passeport rouge, le meilleur de tout le temps, y'a Mama Aimé, y'a Sainte, Mwanangani, Momo la princesse, Eric Bercy, Oumela. Il s'appelle Metro Matondo, un des chanteurs ressortissants ya Wenge BCBG. Bon chanteur ya kosakarate apesi bino single oyo na nkunga ya kitoko, mélodie et fanda, voix bien fignolée, musique et kuba. En tout cas, la kisi qui azali vraiment moi na jibem pena papa chéri parce que musique a beti yaya okondibate yoke langa eloko oyo. Abega nanga nanga kate abela soki abelinga na kolia kolala maya pamba na koko kongela te susi na motema pondongo azali kobela mama Nanouchka Akiba Konga, la gouverneure de la province. Kennedy Pembele Najo Muzombo Vita Samboka Sarbati Muninga Ubela Papa Ubela Ndongo Pichuli Pichale Pétrolier Ubela Yane Mfumu Erika Kundei Ubela Yene Bibliothèque Sikfa Oh Laetitia Lusamba Ubela Yene Dode Dicha Fabrice Bagaza. Sengeli koyeba ke nzembo oyo eza na titre ya Oumela kasi yango nde ezali ko annoncer Marcy single oyo ezali moi monsieur. Awe bana kini bana monde entier ba bitango to na lingala facile Sengeli kamba ko lobezali. Bi na yeli bino sango elamu ya mwana bina utobota masika Oumela. Oumela eza ko annoncer Marcy single on a intitulé yango moi monsieur. Donc oyo nyonso alingi abima na moi monsieur. Toyembela et Toto Boaka Libanga, contactez Metro effacer le tableau na plus 243 81 460 45 53. Cette fois-ci, papa chéri, il faut azana bana oba obundela na terrain. Et on moni Metro effacer le tableau tout c'est mutu. Donc totombola toujours bendele ya El Salvatore de la Patria. Pardon, Metro Batondo à la kisike a moyembi. Et okani. El Salvatore de la Patria. Bana Masina bana nchangu pe Kinshasa mbo sepelaka déjà parce que Zoebe la procureur ya champ azongi déjà na Kinshasa boyeba ke akobeta mobange na concert le 5 mars oyo na Apocalypse 22 bokoso bankunga ya ndenge na ndenge. Depuis ayaki na ville province à Kinshasa pour na ko rendre hommage na père spirituel na ye oyo abimisa ye na monde musical asala ye mokili mobimba. Yena ni Zoebe la artiste musicien grand chanteur na niveau ya kosakana te pe doyen na kati ya orchestre Victoria Eleison Dream Team Dream Band o ya King Kesser emene ya kwa mambu kwa ngolo zonso boyeba ke orchestre mobimba ya Victoria bazali ko organiser mo bange na concert mokolo ya dimanche 5 mars 2017 à partir de 18h awana Apocalypse 22 na commune Masina na quartier 1 et koinda mabe yangwana bartiste nyonso ya Victoria Eleison bazali ko bengisa bino bat bolingaka bonne musique ya King Kesser mené ya boya ko yoka ba nostalgie ya ko sakana te avec Zoebe la na pointe bokozwa skanteni o ekomela o King Kesser mené ya tikela ye boko sentir ngo betwe ba o différence yena yoke loko bana kini to bengisi bino tous les 5 boya bele na kati ya Apocalypse bo mona ba mission na bino tout bolingaka
ok c'est la Victoria ya mo frère chéri bango ba danser sa kafu donc la lobby qui to ya biso tout okutana bana bandai bana nzi bana matete bana yulu bana lemba bana kimwala bana bakomba donc bana bakomini tout bengisi bino les 5 jours boya matina soma matina kafu bo mona ba frère chéri bo mona ba grand chanteur bazali bazoebela bazoebela bazawana ba mundo skato bazawana aka se bango tout bo kotala bango wana bo tala bango dimanche les 5 ya okebe ba mabe ya monde Oyoki ekoina mabe mokolo ya dimanche 5 mars 2017 à partir de 18h awa na Apocalypse 22 na commune Massina na quartier 1 avec Victoria Eleison et Bongo Zoebe la grand chanteur ya Rosaranate Kolos Kanten bo sentir yango eza ko fulama po ya ye euti na mikili ezobima ya sika o tolobaki te to forcer mutu te yanga nini bo si sango eokani dimanche eza ko beba na ebisayo. Merci pour la confiance et fidélité. Na Kobi Nasuka, il y a édition Lingala Facile, il y a le 3 mars 2017, il y a le 9e anniversaire Lingala Facile. Il y a le fond de l'Endo pour la pointe pour la co-présenter en haut. Et belé à battre votre même jour dans Lingala Facile. Balingi, Mokile, Bapek, Bote, Bapesa réellement, Mokolmo, qu'on a le journal le plus suivi. Tozali Bongo Kotanga, joyeux anniversaire Nayo, Wafimi Hortense, Ozali Kofete avec un partenaire idéologie, les sous-sous, Celio Toutouma, confrère, ton réalisateur, il y a RTNCD. Yepé azali kofete avec un partenaire idéologie Nanjili balance Anjili bazali kofete elongo na rite bomposa anniversaire na ye kitoko makasi ya boité kasi na Brazzaville boba ke Papson Mukundi président il y a fan club il y a Lingala Facile kuna na Brazzaville bango pe bazali kofete Paul Wishi pe azali kofete avec un partenaire idéologie Rolsi Dinganga la fraîcheur de la presse Pelissousou joyeux anniversaire na yo Ferré Gola Jésus Deniance, le plus grand chanteur de mon pays, meilleur chanteur de l'histoire de la RDC, fait le gros de Niance en tout cas, joyeux anniversaire et fête l'amour Nenge Nzambe abakise liyo lisusu mbula moko likolo ya vula mususu totombali babo tolobi Never Lingala Facile elengi makasi moyente na comme la suka tika na bien sabno lycée oyo euti et pas ya grâce yumbi vrai chéri journaliste à lobby grâce yumbi à lobby boy elengi na ngotuna voisin muyaka nzaka bia nyaro ko mburi nyar mekishi babor imani chimumbo est-ce que l'homme mabe jamais na rata staff technique c'est ma caméra galo même benda boti asayi musala makasi mais toi remixé pe Voldin Dotoni Gas Mayemba elongo na Franck Bakandomba course blanc j'essaie d'izombele motoranjambe oyebi histoire ba chanza rangotin quand ma finga poder dans la place gauche ou droite ma finga 5 gauche. Lingala Facile, l'honorable Zachary Bababa Soué, Lingala Facile, les mollahs de la presse congolaise. Lingala Facile, Lingala Facile, Lingala Facile, happy birthday to you.